Saratola TV. Saboter au fait na lobi boye. Bato bo saboter bo kamusanga na pèse exemple mo ponga na boye et à présenter. L'état et peksa bato te ba pèse exemple na tanga ba kombo bato. To vivre na mboka o to vanda awa. Si la keno sani na Nigeria. Saratola TV. Linga lango makasi to lobi na ba film so banda kala qualité ki biso apito aka local yaya muninga ke te kabiso kuna et puis artiste congolais moko aza 1 million d'abonnés na Facebook ka yesi pechang Saratola TV. Peu importe muto mema biso bete la sila maboko aye na ndenge na mais aye na bilo qualité ameme lo membre c'est le propriété pe na image félicitations. To bando linga batu o bazwa ko apporter un plus. Un plus na cinéma. Sali na moni belvia banda kala. Ngata onoye funa bakisa. Saratola TV. Na komi désormais il me pose la surprise au monde. On a commis responsable la communication et marketing, conseiller en image et attaché de presse à Bellevue TV. Saratola TV. La chaîne qui assure, Mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Binope Bayebo Libakou ya kolanda émission Nangamu ya de maire officielle Mbote Nabino, Ngai frère Nabino Tadinga la pas devoir ya Mosala Ozala Kadroa Nabino et Benginga Lisusu na Bokasi ya Ndeko Nanga Wazali Liboso Nanga, le réalisateur Josué Toye Poto Sa Labino Mosala O Nandenge Bolingaka, Bosenga qui est mingi na kombo ya de maire Oyo. En tout cas, depuis un certain moment, Azali au cœur, il y a comment dirais-je, au cœur, il y a scandale, au cœur, il y a traitement mobile, il y a ma lame au pénaté, et puis son nom aussi. En tout cas, depuis un certain temps, Azali Pena, na mwandenge moko boya bienté, des mères, Oto Yambi Awa, Mokolo Mwalelo, Oyo Nayebi, c'est une chroniqueuse engagée, une femme très intelligente, une femme qui a des potentiels élevé. À comment il paraît, à comment le chargé médiatique, il y a Mama Belvi Kondi, Yewana Pekaka Lisusu Nadab, Yewana Pe Lisusu Kaka Namajabu, Yewana Lisusu Pekaka Mutu Azo Seme Trouble. Et pas il fallait pour pas qu'on a F victime bisika boni ba paniani bazoko welelana bazoko soanana de part et d'autre. Famille Libota, je vous invite à suivre cette émission, mesdames et messieurs. Nakanisi ba question et kozala yanga ba réponse kozala il y a des mères. Mais avant de commencer cette émission na mo mesano onga nazala kana yango il y a de maman oyo ba yaka pour na soutenir ba émission otosalaka bandeko ba pesa biso mais forte pour na partager ba émission puis des fois pour soutenir namoni les mères fans les mères abonnés, je vous salue. Je vois Maman Bijoun Ketani, la femme de Papa Jean-Pascal Leka, Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, Maman Zozo, hein, la femme de Papa Noema Bakalanzinga. Un grand merci à Maman Maman Espérance Bébé Kapinga Oazali na Montréal na Canada. Bertel Kondembongwa propre, l'infirmier clinicien. Boyende Toba na mon émission Nabiso avec des mères. Une façon, il y a poser des questions par rapport à des demandes Nabino pour tout le cadeau Salamosala Nabiso. Je suis ceux qui te le langage moko okosunganga vraiment to ki na lombango nangambo ya des mères to luka ki moi trop to me kosola na des mères nyangi mbote Mbote Tadinga pa mbote na ba abonné ba kolanda biso na Top Media TV ba kolanda biso na Saratola TV topé na demeure officielle mbote na bino to bolinga biso mingi. Le travail ça va, ça évolue bien le travail. Par la grâce de Dieu, YouTube a rapenze sous nambongo ndenge ezarate. Mais yango bino nyonso ka YouTube eza sous nambongo te. Mais problème so ba kanisara que to zokoma auto komi pour na YouTube kaka. OK. Ezape YouTube pour atamuki wana ekotaka quand même mais ezape parce que en dehors wana to bundara so ça vraiment ba business mususu. Non passer pe message na bande robasi nyonso business na yo cause aka YouTube te. Il faut créer pe. Parce que dans YouTube, vous avez sa vidéo comme jaune, sa vidéo rouge. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Au vandi vous flèche et kitty. Au vandi boé. Au cours la balai au côté ça nombre de personnes. Au comment ça balai doit côté soumingité, ils ont mais souté, bah suggestion sur la tête. Du coup on peut zapper à malongate. Bah contenu on peut boire communauté linga ezaka et zone. Fini non makasi. To bimisi ba vie privée ba tout wana ba to tonda. Très bien. So to bi to na réfléchir ta la maraté. Donc
business en qui quand nous kende. Par la grâce de Dieu que nous vivons au jour le jour. Chance toi on a ba collaborateur, toi on a ba partenaire, le rôle ba maja bu gospel. Toi on a ba maman Maliane, toi on a ba tap sant, toi on a ba partenaire mususu ko to ba Nadine Mayo, toi on a ba moi ebele ba monsieur Patrick Mukuna ti baza moi ebele ba Beli na Bellevue candidat patrona. Ba ozala Beli na pesa ka partenaire il y a des mères télévision. Na biso ngaso ka benga nyoso na zo mabe. OK. Pena comme ça on a niveau que tu peux imaginer. OK. Tous en a bangwana nyoso pasteur Mike Kalamba ibatika bisote. Ce que soza mwana ya papa Roy Bondo na maman Mariam Bondo. Ce qui bongo te mena habité. Très bien. Mon peut-être pour mon appel na ndenge na moi quelque chose. Aïe bien côté au papa Cisa. Souffrance makasi. Merci beaucoup te belé surtout merci beaucoup na bino pour na aider au besoin sale. Non kokate quoi. Très bien. Demer Niangi toyambi yo awa en tout cas na kobanda émission oyo na oyo ezali actualité pour moi ezali actualité oyo ezali ya filmer mon âme n'est pas partie na kanisi temps o biso tozo ko solo la bazo ko l'excella biso moi extrait na likolo mon âme n'est pas partie le film il y a Bellard il y a société Bellard oyo chaîne Bellevue télévision ezo ko diffusé depuis lobby lundi déjà je vous informe que Bellevue télévision aujourd'hui a commis plus de 205 cas et puis le film maintenant que 20h mai a commis déjà n'a plus de 50 000 cas Nzambe Azalokumo. Un mot d'abord par rapport à Mosala au bande qu'on a pu bazoko sala na mboka Kinshasa. Omoni batuloko ba Bellevue ba un problème très sérieux. Problème est que a un potentiel mais na communauté mabe. Ce qui potentiel na zena mboka mususu ndakende musika makasi. Très bien. To betali sola mon âme n'est pas partie au ba découvrir. Mais en attendant ba chef d'œuvre en quatre Bellevue TV. Très bien. A comment ba film mo boiso ezaki père que Netflix makamo. So ezali pena Hollywood makambo Hollywood pe kutu. Donc même écriture pena na ba américain. Très bien. Ezate parce que toi la rapembe nende to loba. Mon tout ça sala musane bien faut reconnaître en ne te reconnaîtra ya batu nyonso. Très bien. Mon âme n'est pas partie, je pense que première fois ba mona demeure à publier annoncer série Moezoya à celle on a publicité on a teaser. Il est première fois parce que film wana na ebisibino ba leçon ko tirer. Dans le film toi bien vu ba leçon tirer zarame oyo. Botala on peut en regard moi bon on a peut-être aussi sous plateau on a Sarato là. Peut-être na tadi ngala pas to débriefer ka film wana. Au fait, tolito pousser ba neurona biso ba tala kaka ba scandale te. Très bien. Pour yango ndesika bazo tirer ba leçon le cas ba publier via Sarah na zu leçon te. Na ba film ba leçon ya la. So ba bato boté amande nde botala ka ba Bellevue ba sila oyo ba dina na oyo nde botala ba film ba Naomi Barcelone ya ba chaîne onyo so botala nde botira déjà ba leçon. Et ça parce que botala mingi ba film na regard polémique ala tende ni amende ni ba makiaki ndeni ni ya sali botanga na regard polémique bozanga maté ya ozwa botala la mon âme n'est pas parti l'acteur a miné en boka na so jouer na kati et aussi abiso bien. Pensez-vous que ce film na ndenge ozo kotala ngo na ndenge ozo komonela yango la République démocratique du Congo bakoki ko bénéficier na kati par rapport à mosala o ya mon âme n'est pas parti? Oui, la République démocratique du Congo est bénéficié nango mais pas c'est ça qui ko bénéficier na communauté francophone té. Voilà. C'est vrai que ba msuba ba to aibilinga la thématique quand même film et à comprendre l'histoire pour biso peut au Nigeria bongo ouais bien anglais mais ba tchelo ka CD mon bon mais comprendre l'histoire ba communauté musuba ba nationalité musuba ta ba théâtre na biso bongo mais sur les équipes pena ba français à ba 100% ana et ngaka est touché net là musuba madame et monsieur net ba ma famille malé be Bellevue zo préparer les biso ba sauce qui to rezo ya mais mon âme n'est pas parti beau partageant même dans ba communauté ana ata baba ta la film oui maloba te so pas ko ta film encore Hollande ka ba mouvement batala on ta bon to pesa bon batala et au moins pe boye comme sous au vendika ba comme ozo ba film moi kala Bellevue TV ba commencer dans ba voix off ba tiens on a français ba dédoubler ba voix topé bâtir bas sous-titrage et aussi abisso bientôt lito comme à un niveau là. Très bien. Mais aujourd'hui ce qui manque na communauté congolaise ou bien en mboka na biso pour na Italie bah surtout les artistes et comédiens les cinéastes congolais aline détermination ou la politique culturelle ya mboka na biso ndé mutu ezali ya kokoufa. Le gouvernement n'a pas investi suffisamment de moyens pour que permettre que ba néolabso ba comédiens ba émerger dans domaine oyo. Très bien.
Mais après, tant on peut l'opportunité, c'est rendre une vie facile. Producteur à Calabaza, dans les soucis, on y a on a bango, c'est ça va vite. Mais ça ni un système wana. Les lots n'a au cas où on a s'organiser, ça peut production professionnelle. Si le problème est que communauté le rôle est médiocrité, mon tout soit le bien en français est l'oni. Français ça cause amael été. Français est le côté or ma famille a rendu mon ama boké. Mais comment que international parce que on a langue va tout comprendre. Comédien na biso l'équipe ou acteur est belé peut-être jouer dans ma famille mais tant ivoirien na bayaka lenga ba côté complexe. Or surtout on a scène on préféré peut-être Ursule Péchanga Morbo, on préféré Style Abissel Morbo, on préféré Bellevue Morbo, on préféré d'Acosta to Guécho Moroto Pierron Domas mais to elinge bon cas pour français tia qui ni film na bango na langue et permettre ba so ba comprendre et ça côté on a langue ko internationaliser projet na yo les opportunités aux pesa na business na et qui de l'avant ngana lo bango ngana zo ba abonner mbango parce que na qui na lo ba français camerounais mo bolika on comprendre tout de suite ma na lo ba et permettait nga pena za na moi mélange ba nationalité tout temps on a comme plus na linga la dernière moment ba comme demain tu parles maintenant trop linga là on comprend plus trop tes émissions et ça parce que na pestobité que na linga la ba to ba s'ouvrir té c'est difficile. Très bien. Français, on a trop de mal compris, surtout dans la communauté congolaise. On peut écrire moi problème. En fait, des mères un peu orgueilleuses. Et ça problème t'es faux à l'orgueil. Nas orgueil c'était point. Orgueil c'est dans nous nanga. Nga pexi wat base orgueil était. Est-ce que comment la Bible l'orgueil est un péché à niveau orgueil n'est à niveau ni. Tu te vois lorsque tu fais tes émissions en français, le pour la aux alliés, aux l'équipe à son amaillé, les péchés, ceux qui ont ça pour minimiser, pour détruire bateau. Très bien. Non, ça l'orgueil a ba capacité, na ba compétence, on a pas potentiel, na ba potentiel, na ngado, eza le lendo na ngayo naza. Eza te que non ça on peut bien se sentir rabaissé. Parce que ceux qui yo, on se sentir rabaissé par orgueil, on a non ça là pour na ba compétence, on a non problème eza yo, yangate. Non na comment on se justifier pour na ressentir ba tout hein. Yo so mais pas nous à l'balinga le fait premier année to côté école au côté école attend à EPS bisumba bavana na mabele enseignant ata français otenga mo tenga ça na français parce que yo ngana le ba français yo aider un jour point. Très bien. Au voyage OK ça l'interview ata l'ambassade des États-Unis ba tout na ko anglais te bon poser ma question en français administration mboko et fonctionne en français aux anani ou on juger nga pour nous le français les français n'est pas notre langue toi pays francophone pays lingalophone deuxième au monde deuxième dans monde après la France oui allez ba débat stérile on est ba baliko ba français te bon continuer comme il tient na boule moko boé mais lobby biso ba toka français na biso oyo ya ndambo ya manche courte et même biso musika pour comprendre ta très bien que tous a facilité mon boy au côté bisiko bino beaucoup côté tous à la considérer différemment et pas tout sous bino comme ça bino jalousie. Très bien. OK ngai peut-être ça a joué on est peut-être il français de faire que ba mon nga différemment ngana lo ba français te pour impressionner bato na lo ba on pour ça langue na nga ou na lo ba couramment tina parler na bana na bandeko Temer Nyangi Ursule Péchanga zali na mboka ya Nigeria na Hollywood ezali moko ya actualité ezali moko oyo azotombola pe drapeau ya mboka na biso mwana Simba aki ko sala musala na ye. D'abord tes impressions lorsque tu as vu maman na biso na mboka ya Nigeria ezala kina nini? Eza très positif parce que tozande na souci à wana mon ba musicien so moni fallait sali collaboration étranger et ça la biso toujours bien il fallait mina mat pour ko moni en grave faire un mina na soki Diamond so na José à Côte d'Ivoire par exemple to moni en grave les loso to moni pe comédien à sangani pe na ba nigérien to na ba français neti Bellevue akenda ko tourner na ma grande famille na ba Delta et ça na Côte d'Ivoire et ça la biso bien tu vois mélange wana ya ba culture échange ya ba culture wana eza notre moko très positif et surtout que à Keïté pour que babukile ganga ya l'équipe batunyo so ye wana Keïté annonce publicitaire et salamate na voyage
ya Ursule, oui. Ake Nigeria na kimia. Ni makelele. Sans makelele, sans chichi ake na kimia. Ozomona. Te akei akomi tozomona ka résultat au point où a une carte et artiste certifié na Hollywood. Ako ke ça ba production désormais ako peut ko participer ba ko ba na pe au casté ndé loko to lingi to lite bato yo até loko eza banal écoute banal coûter eza pas si grave que ça mais ba ça lango ka ba pesa on ka forme makolo oui pour que yo ba mononde ne to leki bato non o ça le loko ete ka culture mboka eza ba compétence eza ba talent na yo très bien grâce na yo faut biso tout betela maboko grâce na yo ko oza Pierre da Chopin pour na biso mama rambo ça la ko zo ça aussi makelele pour bato so bazana se bato so ka bazaka glorifier ba netwa mabasa njulama ya mabe humain akoleka nzambe na ba adorateur te c'est impossible to ça commence ça frise vraiment l'idolâtrie à un certain niveau va se rendre compte na ngote donc to linga bato ba ça makambo pona matu vuté mais ba ça makambo pona ba compétence musala ana associé au kete ka culture mboka na biso ndenge zana voyage à Ursi péché na to ki ba finga mité to ki ba dénigrer te to kité même je nazo compléter mais bato ba finga mité bazo finga batuté mais au moins il y a certaines personnes qui cherchent à saboter ça en passant. Si tu es Yopozali informé sur certaines choses mais et saboter en fait na lobi boye bato bo saboter bo kamusanga na pèse exemple mo ponga na boye et à présenter l'état et que ça batuté ba pèse exemple na tanga ba komwa bato to vivre na mboka o to vanda awa si la keno sani na Nigeria to vanda ka ba oti Dubai na mama ni mama to pesi mbote si la ok Nigeria batu baganga et ça la buzz na internet to kanisi to zota ba photo na ba ini edo ya ata photo qualité échographie na chukuma eyati to ebité akutana ne pena bango te bon peut-être akendela kina ngote azako obligé okanga na bon photo te metanga akenda Côte d'Ivoire akenda osani akenda peka obeta tout mais au moins to mona ke mo ba photo na ba ivoirien ya Nigeria ba star na niveau na jamais akutana ta nzela te Côte d'Ivoire n'a même pas deuxième na industrie ya Africa mais si la ba kende ba ganga kiti pour ni RC lenge comme elokote mutake ko sala elokote akende kaka ko accompagner ba kende na délégation ma aksa olangi bandi ko na biso ya CFMC ba kende na délégation mais sala makelele ya ba image parce que mutake pour des raisons professionnelles ake ko mélanger featuring ya culture na biso na culture à Nigeria ti ba pesi carte akosa ba production lobi akosa ngisabe ba biso o akaste biso poto jouer apena ba sarato la auto jouer ba ngape jouer akokaste biso ngana jouer makasi nde naza oza pa na aspect ba tango Nigeria moi libandi moi ni ba tio moi chapeau ana ba simbiso moi kan anglais pe amuke bobeta na sarato la eleki na biso son monde na film déjà toi ba profil idéal toi moi ba good morning ada sa ko serve sur la traduction akosala mama donc héroïne na mabe akokaste biso pe toza biso dana ba passeport actif to kepe Nigeria to mi fouté maman fona zo moni engonga renouveler yango mama yango pour ici la produisa déjà OK produit biso kuna to jeune ba van week na ba to dikio semaine fona zo mosu jalousie anini ba to yo pour ni bolinga bo minimiser mutakende pour des raisons mutake pour ne lokoté bo salelo makelele mais mutake pour ne loko ya mutuye ko sangsa culture na biso bo libo dénigrer ça complexe et là onini et puis ezo mona na miso abatuke elle est en train de tourner oh ils ont complexe oh pour nani bon baba pays anglophone biso toi pays francophone ya yebi combien de français va tourner na Hollywood eza kuna ba film susu baza ba Congo awa ya Congo ya République démocratique du Congo ma joana na Hollywood il y a États-Unis à kon kutoza parmi les grands chanteurs en États-Unis d'Amérique kuna asala succès fuma sénégalais skobino tant bolo bakaye okuwa eza pays anglophone ende lobini surtout complexe cinéma est un métier et ça la culture et ça la nation et ça ba mboka tout bosomon donc botika ka kolingaka que soki bino bosala eloko ya bino ndezo lokumu so komi ya baninge ko mabe mais en soi aussi bandeko pe baloba mingi on ndeti pe basala ka de côté même dans ces pages na ba chaîne na bango na ba stream comment na ngwana bino batomayele loba
stream na bango, c'est comme ça qu'on parle. Oui. Quand vous arrivez aussi, il n'y a pas vraiment grande chose que bato bango babenga ba complexé na ba oba fingaka. Omoni fali babenga ka complexé na mboko. Babenga ka rêveur. Babaka kuma UPA. Maweli sa kanga photo na étranger. Lelo tuna bon bazapi fali azapi. Tout le monde cherche toujours. Camarade à Macron makasi. À l'international kuyo sakanate. Jo fallait au côté à Hollywood. Bato ba sutuka. Mais lelo fallait la première artiste congolais ou a mis vrai disque d'or certifié na Snap. Ils ont ça non ba jeté. Donc smutake pour na musala ya solo ake ko teka culture na biso. Ici pechanga jouer na ba Nigeria anglais makasi olo balingala. Et puis anglais makasi ermo a koti bango lingala batika likidi. Gomez Kutu to pesi mbote azape ya groupe Simba yenda yambi aussi pechanga kuna yende mutasungi ndeko na tout ça là basali makambutu OK. Gomez per moi ba film Nigeria na lo ba mo lingala. C'est-à-dire et ça propre. Au côté ça quand même. Au côté ça moi français, moi anglais, moi lingala. Et puis si fita kitoko. Lobi peka ndebo monyo na bomo na RC pechanga na eniedo. Fiana mama kasi. Sera na mama kasi o sakanate. Eniedo wana. A OK musika. O ba Niger ba nani ba ka lokwa bisote toi niveau monté. Mama niveau mon côté. Toi niveau monté. Niveau mon côté na biso. Ba na niveau production biso na to comité. Mama nazo compléter par année Batouana bazo produire plus de 2000 et quelques films par an. Plus de 2000 et quelques. Congo Kutu ezalaka même atteint à 0,0 film. Niveau na biso te na mambo belé na vie sociale na ba mikie. Nyonso. O lukaka tenez na Nigeria moi c'est sénateur. O lukarita Dominique moi c'est multimilliardaire. So multimillionnaire à Nigeria. O Luka Merci Johnson Mobile là comme un sénateur. Baba to muki était kuna moko na banso pas à moi si sopé ya pilote mo bo a pembe na bosani kombo na. Juste pour vous dire et ça coûte tout au soki pour na complexe non. Ba tenir niveau ba sommet moko boé o biso to na honte. Biso so ba tuni biso kaka. Bino kuna position za ndeni na ba relation amoureuse na vie sociale na carrière bilinga. Lingala ngoma makasi to lobi na ba film yaso banda kala qualité ki biso apito aka local yaya muninga ke te kabiso kuna et puis artiste congolais moko aza 1 million d'abonnés na Facebook ka yesi pechang et on a pe ba auto bouger continuer ba pirata il y a suspend kaka pona muté mabe papa ici là on pas tourner ni ku mingi te muta tourner ta comité na niveau na bandeko to prêter ba artiste na biso tout main forte bango tout bana besoin soutien na biso il faut ba Nigérien ba sentir que ba congolais bana sima ya artiste na bango implication na eza applaudir eza féliciter eza souhaiter bokabela na belle vie na zwa cadeau bokabela papa Mike na zwa bokabela na Fali na zwa en tout cas so bolibo baksenga yorsil pechanga biso to ko soutenir to betele maboko ata bobeti te moi bomona ata bobeti te moi botala la preuve bo c'est l'ombe émission négative bo critiquer négativement po bomoni et bo luka bo yebe évolution za ti wapi po soki mutakenda osalelo te boganga déjà on dit elo amalonge ke non salama pourtant mutakenda ne ka convention vous assure que ce zaki si là par exemple ndem mutakenda ki bino bonye bozala ba discours ana na TV erombeto me la maite donc bolinga te bat bakanga bino bandoki ba mona muté amabe pour rien au fait jalousie il y a inutile et ça la bino ndeni non ce qui lelo il s'est péché en comme musique et ça a plaisir aussi la comme musique et ça a plaisir ce qui est belle vie et ça a plaisir c'est industrie cinématographique et ça qui est musique peu importe muto mais biso bete la sila maboko aye na ndenge na mais aye na bilo qualité mais le moment bo c'est le propriété pe na image félicitations to bando linga batu o bazwa ko apporter un plus na cinéma na moni belle vie banda kala ngato no yefuna bakisa na tel na moni kale banda kala ngaso na sa nini funa bakisa un plus ba groupe Simba zalaka ba groupe sans souci zaka kale ba na Sinak ye wana ba Nana Benz ba fitu na mituka na volant tala banda kwa minene kale ba banda tourner na yango de ka to mona lelo mutu to azui goût du beau et tout ça groupe salongo bazako tourner ba film ndeni bazaka banda kwa minene kwa kale jamais non mais kale ba tali groupe salongo a outi Nigeria
abaki si un plus si la pétanque ya kuti ba Bellevue ba Calais bazaki est pas un style tozo linga ba ko apporter un plus et non ba danser sur ma kelele ya ya le côté te batu tout ba na valeur na cinéma oh et il y a suffisamment d'espace pour tout le monde et grâce à Moutou na Moutou il faut pas applaudir en voilà mesdames et messieurs c'est comme ça que nous sommes en train de continuer you say okay au sentir que bactère bazana bango I speak English is Nollywood I coming I turning I passing is my message Adas is connaissirier Adas a bien le côté anglais na ebisio qu'est-ce qu'elle a le côté voilà. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Demer Nakanisi. Bozala qui n'a besoin vraiment de savoir naïe, à continuer. Tozanaïe na émission. Mais une petite question, Demer pour tout le monde vraiment. Na sujet. Est-ce que aujourd'hui, lorsque vous voyez le fan, au Basutenaka, comédien, na ba journaliste au ba lobela kabango depuis un certain moment ces gens-là bazo accompagner bango vers correcir na ba projet na bango ou bien bazo ko foncer bango et bazo kota bango na ba problème avec les autres. Mais après il faut savoir que bato belé ba profiter na visibilité ba comédien ba na lelo pour que ba ça un business na bango. Très bien. Bango de bazo créer ba problème parce que wana à la base ils nanu ba business na bango. Ba créer moi ba conflit moi des guerres en musique ezalaki. Pour à la base en réalité cinéma na biso ko ko subir ba comparaison outé parce que le cinéma est un travail d'ensemble. Et ça travail sang ça bato kuna ba sangani ba ça film. Très bien. Et ça travail conflit ko ko zalaté. Mais ce qui est le conflit eza parce que bato bazana na milieu musique ba bindeni ba attirer ka moi communauté moi ba fan moi public na ndenga comparaison faire à l'équipe fali jiba l'équipe wera ba zuango ba memi ngo siko na kati ya théâtre et ba fan lokwa ba rabata sentiment facile à manipuler amoni ka muto akumisa muto ya lingara amema mina sentiment na o bato nande ba ko tsa pena trouble ba ko détruire penza système à fonctionnement ya cinéma la logique du cinéma ba quand ils a raté mais après c'est eux-mêmes les concernés tant bilomo bo monde que et là moi ça la manaba comme on a bino et qui na sens wana vous appréciez ou pas bino de beaucoup faire taire situation wana bino de beaucoup ça beaucoup ça que le quoi ni kata na stade battement bakola la balamuki ngana sara joto sara vidéo awa tolia bat ba comment na ba commentaire oh non mais c'est possibilité bokeba bino bo soli ndenge nini bokeba na poison etc mais après faudrait savoir on doit la relation nini important c'est arani so yo yebi ka yene ba sola ate tina suka yo ganini avantage na ngoya ndeni au fait. Et puis, il y a des raisons où il sert que Batouba sur la raté à un certain niveau. C'est-à-dire, beaucoup comme Tébinemi à ma casse, comme s'il y avait mort d'homme pour des trucs banals au fait. Oui. Logiquement, beaucoup de battu, beaucoup de conflit, beaucoup de en conflit, beaucoup de toza batu, to vendre sikamoko, to me ko bon, ça to me ko réparer. Mais ne faut na na bureau ezam koni. Na habiter non les poison api. Nga sara to benga na combien de fois na téléphone to kuta na wap to fréquenta même milieu te to na même camarade te to na même logo te mais batu ka so monika na côté ata na live à sara TikTok eh bino bo commander proche pour nos prochaines c'est-à-dire que biso moko nde to sala ke batu wana so balobi bongo to ke na sens na bango to ke na sens na bango très bien batu balobi boke c'est pas pour autant qu'on sait plus reparler c'est pas pour autant que to remonte ni soutien pour toi ba mettre ya ba vie na biso ezo arranger biso te ta toi ba maman mikolo ba maman biso bazara na ba ajo tant to tala bango toi ba mère de famille toi ba responsable moi ba maman mo ba oswana très bien ba maman mo ba binemi ba maman mo ba olelelo à un moment donné les gens doivent arrêter donc mikolo na biso à théâtre peut-être ils ont arrangé bon conflit on a bon on dit ça bon visibilité mais arrivera un moment bon réaliser j'espère pour eux qu'ils attardent. Très bien, j'aime ton intelligence et ma réflexion des fois ça me flatte. Non, question. Non, come on, let's go. Yeah. Time is money. Yeah, le temps is money et puis le temps is zap. Donc voilà. Demain, nous apprenons aussi. Oh. On y va anglais. On y a testé tout ça, il y a casting en Hollywood, oh, you see like et puis c'est fatal en no like this. Yeah, like this, yeah. Because demain. Is English? No, not easy. Easy. Demain, une question aujourd'hui. Demain,
chargé médiatique, attaché des presses, il y a Belleville Kandi. Vrai ou faux, Demer? Au fait, Belleville on a en blaguant liboso église pasteur de la foi on a yoga ati na yo yoka na réseaux sociaux Belleville ça la vidéo confirmant kaza attaché des presses na yo luka da moni bon na c'est tenir bien pour l'information va tenir sur le lobe que moi ba chombo ya pas chose nango ekokuya faut que chango bien il y a ba garantie locatif ba te belé ba refinga sur internet maman baba azaka ke pa ba parents na ti lelo ma ko fingo internet yo futela ndako oyo et cause à prix que moi oyo foot moi moko yo futela ndako ya garantie locatif pour na yé azota studio na bani ba vanda ya garantie pour garantie locatif et l'équipe à moi loyer ne belé quand na ba 6 à 7 à 12 mois garantie to za na loyer na moko ya moi moko ndako et go futele garantie ya studio azo vanda tana bana aracher les parents anticiper pe moi moko iPhone 13 oyo atati lelo et il y a moins cher, il y a $700, et il y a plus iPhone 13. Parce qu'on est dans un bousseau, puis on a PC qui a récupéré mbongo. Donc, à ce moment carreau, plafond, chambre, salon, douche, toilette, cuisine, la commune pas bien. Mais à quoi qu'il y a TikTok, à TikTok, YouTube, on va dire très bien, bon, c'était une façon, il y a quoi, musée, galerie, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Musée, galerie. Tengai. On a le lobby, mais sérieux. Tengai, na musée qui doit galerie. Merci beaucoup. Bon, oui, pour na bateau, rendre qui information virale et on va que demain, attaché de presse. Au fait, pour votre information, poste des actes qui existaient dans Bellevue TV commis, il y a attaché des prestés. N'a commis désormais, il me pose la surprise au monde. On a commis responsable à communication et marketing, conseiller en image et attaché de presse à Bellevue TV. Bon, le bec a attaché de presse à papa, pesa ngana papier nabi. Combien la ngana? Olobi nani? Nabi boy. Pour l'information à bateau, le bec ngana za attaché de presse. Comment? Oui. Il y a beaucoup le bec on a nenga bagé. Poste un des existait dans Bellevue TV. Officiellement, on a commis responsable à communication, marketing, conseiller en image et attaché de presse à Bellevue TV. Atayo moko. Nous depuis to bando tanga 5 papa. Nazo engagé pour assistance. Elangeza munene basali ba muke. Na Bellevue TV penze elangeza munene basali ba muke. Ba poste banda ko exister. Mo kande bo commission makasi na bito matakaka. Déjà boto négocier une équipe managériale à Bellevue ba lukela moi bureau na ville. Désormais ba partenaire ba contrat bandoya kuna na ce que tadinga na moi mabenga soka benga loko no kena musika yo attaché de presse lelo ozu soki 5 fonctions mon bimba donc aux anango mais les gens bazoko déplorer na comportement na yo na système na yo beau frère na biso hier beau-frère na biso hier mon père papa dit États-Unis de la tête au pied ça dit que ça yaki mais biso ta kirda state aux 8 yo tomi aux 8 tomité na 8 tomité OK voilà lukela moi Nathalie mo boye so gelor mo boye mais lukela moi des mères attachées de presse ou pas mais il y avait un moment ici où des mères, tu étais dans la place publique, les gens qui déploraient le comportement. Comment des mères n'ont pas potentiel, n'ont pas yele oyo, ozoko la kisa awa, na oyo zanango, o se mettre na po ya bato pe, ba finga ka bato, au lieu de critiquer professionnellement ba misala bato. Na fingene. J'avais appris ça na réseaux sociaux, yo pe okomi ko finga bato. Na comme il y a problème te pour na ko komelo na lingi ils a un choix mais na fingi nani il y a des problèmes ba comédien oyo babanda ki ko s'attaquer na Maman Belleville Kandi en tout cas nde baza boti bo kufa bo bimsa vidéo ana te na ko kabela mutu chaîne na YouTube na epsino de mère yo risquera mais non risquer lo na ebi obiti bo kufa bo bimsa lo abongo te na ko kabela mutu chaîne na YouTube 63 000 abonnés. Bah, mais c'est une vidéo na fini mon. Bah, comédien. Ezakane ne kasi français n'est compliqué quoi bien. Au fait, bah tu vas à un niveau malhonnêteté moi. Au fait, les gens font exprès d'être bêtes. Et à français te bah bazo baté. Bah va dans France koutou. Bah va dans kuna ba Belgique ango. Bah nous ba bololé à lolengeni. Non.
Au fait, et ça a mauvaise foi, malhonnêteté, tu vois. Quand les gens veulent te nuire, te détruire, quand les gens veulent vraiment te vendre dans mauvais côté, pour la bateau peut-être quand tu as fanatisme, d'abord dernière réputation, non, fournisseur fort, c'est justifié, t'as dit là pas. So ba ebiso likamnanga so lingo vérifier so lingi to vandi ina nonga ka bongo. Très bien. Mais en tout cas une chose est sûre que vidéo a bongo zo exister. Mais les analyses que vous faites de mères, souvent les gens que tu prends beaucoup plus qu'à part il y a maman Bellevie, tu parles seulement babola mo ebele ya maman Bellevie contrairement na maman Sila yango pe bato bamona ke na uti oloba siko na plateau na ok Sila a apporté un plus na cinéma baninga bayaki basala ki pa ya sali na félicité et kokite te balobi ba oyo osala ki à l'époque surtout bato Lubumbashi wa ba comédien baké Lubumbashi non sur le comédien kaka sur non mais attendez ngai non na lobelo ma be sur Sila te ngana kondana ka babiloko ezekaka autour ya Sila so na moni lo na sepelante ton na loba félicitations Sila wa ba yo raté apparemment ndeti bayoka te faut changer Lubumbashi wa batu nyonso batomboki bango bake ba matisellement ba hypocrite ngana féliciter bango combien de personnes ba saki mission à féliciter bango ezaki preuve de professionnalisme na maturité bato be ba saki honte bato ba linga ku Sila bazala jamais d'accord yande bazaki scène moko voilà de Merniangi télé zalitan donc en tout cas soki batu ba comprendre ma bena responsable ma mbonga na loba na responsable la compréhension na bangote très bien donc ba maintenir position na nga pe na maintenir position na internet ezal wa wenze mutamto te rafufune que chacun fasse ce qu'il veut après maintenant on verra où est-ce que la vie va nous emmener au fait. C'est la fin qui justifie les moyens. Très bien. Toko bando pasaka vie na biso ko se justifiera té sur bateau bazo mima ba mauvaise information sur biso. Très bien. OK? Donc voilà. Kambu eze belé tellement mais les temps ba pesa kingai makasi mukolo ya makasi ya mobali ya mukolo muko ese kembi mandepo kembi nyoso nzoto ne ya makasi maleki na émission on fait le droit de réponse au fini ya fiston ça il point maman lembe de mère to komi tikuna ndenge ezako mutu yo so mandepo mutu ya makasi ez insulte et puis biloko nyoso za ko kemba nyoso ese koli mais tu veux de mère ozo expliquer biso obi que moi mobali na 14 ans ko sente parce que yeso abotaka avant ko boto ma vandelo na émission ba ofinga ki sai mais évidemment pour nous exister tande ba détruire ba réputation bato naze épuisé tadi nako ba no se justifier pour na ba mauvaise foi ba tout ba lo ba ka bon yo zo le mani elote ko babenga nga mukuse fia na mukuse makasi elongi mabeso nga na lobi nyoso ya bon ya nzoto ya makasi comme un gire babenga nga burundaise pona ngeza un gire te nga so na bi mandefu na bango makasi ndeza un gire ya mo afinga nga mutu munene na lokwa ba zombie na maboko mikuse na elongi mabejo kana lobene ka poso froissé ya na selanga 7 émissions metilo chez les parents constant omoni batu ba ko finga makasi yo solo belo moko esa pasi kole eza pe na moko to bano finga ngawa akana pe akoboma ngai et tout jour ka basalela ka de combien des émissions ça basalela ka émission moko bazuka ba photo na ye ba ke ba kotiye de mère azalo quoi porte à boloko omoni porte à makala bien et puis ba tourner bena yo ozo finga bena tadi ndenge nini po na vie na peut-être à cause de moi grâce ya cause tonton moko pe boye pe lokola tonton tadi mibali na bango otala ba finga ya yo mobali mais ba bimisa ya bango oh ya jo ba publier ba mibali ba tumsu sur internet na zala déçu yango mona ba tumsu ba na facilité finga parce que abika ye na kati ni anelo ya malamu te na entourage ni anelo ya malamu te très bien ba finga ba na ba to ba mo ba bimisa bilo ya malamu te très bien. Donc c'est compliqué, t'as dit Nabiso. Merci mesdames et messieurs, toi qui débrouille lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission, il nous reste 6 petites minutes. Hein. Toi on a 34 kaka, y a pamba. Tu connais ça na mambo belé tunae. Demain, j'ai appris que Maman Léa Ndaya a été publié le cola moisi ya mokope ya ba comédien. Ce genre de choses bino bae bozalaka tout autour ya ba comédien. Moko ba comédien te faut tanga papa ale mabana.
Papa Alain Mabana, que je salue, j'ai beaucoup de respect dans ma considération et belé. Léanda aussi, c'est une femme oyo abundi pe moi trop na théâtre azo continuer pe ko ça là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ezali kaka mabe na mabe tout autour ya ba comédien ezala ka di à quoi de merde nyangi omoni bana na bien bana ba maman wana ba tantine so ba lekela heure wana ba na poto so ba vandi ba komo créer ba biloko, c'est-à-dire tu sais et là il faut être comédien parce que tika qui légèreté na laisser aller mon bon très bien so tant ba réaliser que ba personnalité publique ba star ba n'importe qui et que ba ndio tia ba barrière na ba bilo ebelé et au sala bango bien moni neti papa la mabana ane veuve a perdu moi sinae to lele maman na biso dernièrement à libre comme l'air ko linga muto à libre très bien mais ata bimina non atoke non sens que bimina lea et tali bon ani bon puis bien les réseaux sociaux pourquoi boyo beta so na ngopo sala nini ezo contribuer na nini na carrière na bozo ndenga avandi bona zui sila na publier mobile sila yeyo na komi na niveau yo kota na vie privée muto poani na va na publier irsil mobile ne yeyo dinana pourquoi est-ce que leur vie privée ça nous regarde nga dédicace mobile na ngate wana yepsanga même maman kuto atana parere maman so na dédicace ke te papa so na dédicace ke te muto bi ba komba para na ngazati parce que na sala effort bazala en dehors ya vie nanga au fait na mona te tina nini na bandozo na publier mbali nanga na tina statut na ndo dédicacé na baté pourquoi limite ma fille pour na koza na sala live à côté pour ni bino ya bino bobomba bango ata ya bino bobomba te bo lakisa mais botika batu baza calme papa la ane veva ko linga mwasi ne mususu alingi na minito mais ana bana mikolo tant bobeta maswa bongo soki relation ana et bane ko exister que bana par exemple ba habiter bobité biloni bo créer na ba famille bato vraiment et d'ailleurs imagine que les anda ya tikala jamais ko zata na relation x ata na passé ata ki bi bana papa la ba koli ba quartier mo ba koli ensemble Aza grand frère nae elle anda aza très engagé na mobali nae to pesi mbote sikaza pour mobali aller avant na kinte to bombi pe na Congo muto aza musika bongo na ba projet aza na pour na lea avant na kalukwa kake na matoi ba atayo moko bana balé wana nyoso bokola yale ya mwa mukete amukolo po ni bino bwako bebisa ba réputation ba tubo misa ba information oyo ko bebisela et sika mo bazui na peut-être tantôt ni mo bazui et sika vandi très bien cette histoire est fausse eza lokuta au saranate mais lokola bayaka na mambo lokuta ne bandeli baninga na bomba comédie ba pesa ba matière donc deux mois ba comme victime local et puis c'est un groupe kaka ya bateau biso tozo téléma même personne wana kande basala makambo boko boykoté bango te boko beta ba copyright te boko signaler ba chaîne na bango te ngane na zabwe existait jamais banana bana chaîne nga plus de 3 ans yango to kende non te na lamuka na ina koti na memi liso avia mutu boya koyoka na ina matière likambu bwenga mutu na une exclusivité existate mais soko tuni ba on internet ba demande ba créer makambo mais ngano na ina histoire te ngana zela boye na ba histoire ngana zuka obino bobimise na yo c'est l'émission ba mo ba loba ngo ba demande ba créateur ba ngaka odembela ya batu oui bino bo commettre infraction biso to yo sala analyse jo ba ngaba kanga mutu ba kanga bato ba commettre infraction et c'est normal te en tout cas mali à courage à toi beau frère na biso to PCMbo te papa Alain désolé communauté ngo yango eti bolobe bo ba congolais fier des lettres bota ba énergument no to na ba na communauté so bo salé lo roté bino ba comédien beaucoup maka victime ya busendi oyo ti soki wapi. Très bien, moi j'ai l'habitude ya oloba bandeko bazo bimisa biloko na ba o bazo publier ka biloko ya ba comédien bazali pe na ba comédien o bango ba portaka na mi Congo ba komo na bango ezala ba support ba kumisa ka bango ba salela bango pe na ba promotion yaya bokoki côté le mapé au lobby lelo tadi na kombo na yo na kuna munoko no kombo na nga ebimaka te bosali pe ka ndenge kofi asalaki awa na ba demero bazwaki bambano na bango jura kotanga ka kombo na okelande do na makala na ba mumbaya bazwaka fimbu na bango na banan bazui film c'est-à-dire kotanga kombo na ngati une façon aussi de sauver réputation ya bande konabino vous bo se sentaka à l'aise
à l'aise elle bazo ko bimisa ba vie privée ya ba collègue na bino et pas batu moko boye ata bino batu botinda ka bango te ke loba na kombo nanga kumisanga adorenga mais lorsque cette personne azo prononcer ka kombo na yo na munoko image nini bandeko na yo bakozala na yango na pesa kaka exemple ya Bellevue tango Maniké a yako mamne bane ko engagé tant beva ka Bellevue mtatine Maniké abengi Maniké na téléphone oui nga pena ebi malgré Maniké nga na camarade ko tika ko tina ngate momo abengi nga kuna za mambo na réseaux sociaux Bellevue bengu demain pour nous c'est sujet émission nga pena mpisa ke o responsable demain officiel te et chez nanga na ba mambo na réseaux sociaux bisenga obeta en copyright pour na la photo ni ming na miniature nga pe ayebisa ke na photo na fotika na ba sujet étalé ayebisa ta dit beaucoup mocha photo na ngati na makambo na zate et puis je sais ça ngabi pour demain yo sur le bi makambo nao boyo lo baka kezanga na yebisa ki ngamo no na bo chef d'état-major maréchal des analyses ngamo kona no juge suprême gouvernement mal à l'aise oaza makasi ala etsote ala tsangamoko wa moni aza po ngani na bo bosé na 7e émission bo finga no répondre binoti na son 5e émission moko et suis bo bi mesu bino nyonso lisusu. Demer, une question pour toi, le comment tu as dit ce qu'on a dit que comment on a utilisé abusivement sans vergogne quelque part. N'engagez vu absolument frère le bar n'absolu que tu utilises comme on est sans vergogne. La liste de copé qui ça. Le bar na boy na ngai na lingo zalate responsable beaucoup bossal. Petit sous kato anobaka yo. Yo kaka oui. Pour tout baka yo aussi en tant que yo démentir en côté. Nga bakabenga qui attaché des presse abo moni beva démentir en. Nga moku na baxi responsable de communication et marketing. Ayebi kaloba kango peut-être na blague loka no besoin ya solo et apika problème te nga kuto e muta ko assumer attaquer na attaché des presse na créer ba dégâts sauf mauvaise foi mais na créer ba dégâts. Très bien. Des meilleures photos Kabwana, des meilleurs Nyangi, c'est un cœur à prendre ou bien un cœur déjà pris. Un cœur déjà pris ma casse. Très engagé la relation na ngai mo boti ça au déranger surtout na plateau ton à plateau a tourner sous une semaine directeur à discipline de production réel producteur yé mon quoi zo déranger na yo cha commentaire ani. Allons-y maman. Des mères très engagées. Un cœur très pris. Nabeta nini papa amitiaka lorsque après tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux dans Combo il y a des mères wazali moi sinae ça za fokolo au fait na betani na mitiaka ou bien bosolo la kana ye nini ye na yo bokutanaka surtout na makambo nyonso mais ça va donc déranger biso loba to na makambo nyonso donc loba maka sur ton nom papa ayebsaka yo nini poto kabwana au fait so ozana muto ayebio mingi bilo nyonso eloba mayepe na okipango te akipara ta makambo ane les réseaux sociaux ata bati ndeke pa balie atuna c'est quoi ça c'est qui lui asuka kawana pour intéresser arrêter mambo les réseaux sociaux azara kutata choqué. Très bien. Un dernier mot poto kabwana yo ngai pour l'émission lelo. Un dernier mot en tout cas merci na papa ngo yo tuni pour beau frère na biso est lancé trop doux. Hey yo! Batunyo so ba do na boye lancer bando kanga ba photo pamba. Yo sakana mboko. Merci parce que aza motema munena o supporter pas comprendre na médiocrité intellectuelle la communauté oyo. Merci na pas à wana et merci na bino ato bolinga biso mingi merci na tadinga la papa une émission oyo mbote na équipe Mada Production Thierry Mombaya tonton Bev officiel manager na absolu kinga ka Mobutu Glody Mesa na batutu baza en kata production da besoin ya kala mingi te pour continuer ko linga biso bo soutenir biso mbote na bino bolinga biso mingi voilà. Lobe ko le kalelo papa soka kata